Ma stratégie est là aussi en mobile. Le changement de groupe et ça m'a fait mon bien. Moi, ce mobile a quand même des logos mon corps. Et comme il y a comme des cravates pour leur rendre à 5 ans dans le salon. Non. Maman, maman, Bonnie, bite combien? Hein? Ah, d'accord. Non, c'est la boy. Mais on peut bien, à te qui en bien. Montez. Avec 12, 13, 15 000. À 12 000. Qui va, est-ce que je peux le jouer? Bon, il va dire. Non, mon ami. Ils sont pas mal. Il a la pression. Moi, je me donne ma semaine. Pour ça, très attention. Parce que la visibilité, madame, vous avez une semaine. Si vous avez bien collé, vous avez une semaine. Moi, je me bien. Ma vie, elle a raison que tu es tango. Comment on te zéro? Ma vie, elle a une ezalaka bon mama fandi ko mana bana balobisa kanga na ebisu meleso na baby la robota so alobisa la robota encore le robota ki ango tika ni le robota ona nini kasi le betele ki makutu mabala mayebona makutu okay bana basela ona mbinzo na mayebo parce que to lia ki ango lobi okay pilipili ko boeta mavi ya mwana le pilipili ko boeta tuna tongo il est du mal à kolamuka il allié trop alembi de mutu libomo akomika et puis il y a kaneka mingi tokota gauche akoma kaka mama libomo ezate libomo c'est le passe olia mingi atondi pilipili la kuboeta oyo amakambo gauche amonza na kati boye gauche et droite. Non. Droite, ouais. Gauche. Ma vie, on le gauche. C'est gauche, il y a moi. Oh, droite ou gauche? Oh, droite, ok, droite. Ah. Moi, il y en a la quantité. Ah, yes, oui. Et puis, tu as un boîte. Un boîte à quelle abisse? Tout droit. On dit ça dans la catégorie. Donc, ils en ont plein la quantité, mais on a une entreprise. Abonda ngana bando vanda abana kota place na zawana ndo vanda abana dibaboma d'accord dibaboma aveni awenge bana bana ndo za bashia ndo za fier j'étais c'est quoi c'est ça ngana fi mo boya c'est la rabe mission kaka wana so bana ninga ngai na bana na bondal c'est quoi na bana na bondal Paris bondal c'est Paris ngabi bondal Paris ndo le baté hein bondal c'est fou ce qui le bi bandal c'est Paris au komisco Paris ba anzani fa sala ngana bota maka na Paris on te l'équipe pas vina ngazeka luzeka prêtre azeka luzeka on bosso wa persona portail wana kwa kuma pe kombona donc tout droit papa tena motail ya ma vieta nikolo mukie abwaki ka basse ni wali abwaka ka basse nganga teliputa ma via li ngata ngabwaka basse sala ni ya tokoti droite ma via maman webi nazini puta na kangi bonga bite ma via era bwaka basse na bata makala sima ba ma via tanga bwaka basse tika bata la basse ma via chance dali gaso la dali puta morote ali puta moro na mona mo général ngai ngi bakute ko sa yo vraiment
même nga mon naza sona iti liputa na okina naza à l'aise ça dit na okota partout naza à l'aise o la ta transpenani pantalon toke gauche o la ti pantalon comme pour faciliter yo par moi comment ça fait pas ma katia par et là on va dire que tout est fait na fana na bondal tu peux na muno na fana na bondal comment ni entre to attaquer yango c'est quoi toke droite et gauche pardon toke to bimi na makada mona na bondal droite tanga na école primaire na tanga na école mama nga na école primaire na tanga na laïque na laïque oui biso to nga na botama na asolongo awati na bondal c'est vous avez mon abondal. On a vendu un chinois. On met le long à ce qu'on a 7 ans. Dans 7 ans, on a fait un bin. On a fait qui maman a maboué. On a fait mon abondal. Mais abondal. Il y a abondal. Il y a abondal. C'est quoi le gars à place au parquet? Comme ça, bisous au côté. C'est parce que Wendy la bisous abondal. Mais j'ai tout le monde. Je ne sais pas si tu comprends. Si tu as un bito, tu as pour nous déjà déjà tout le temps. Et on nous la bisou pour nous dire. Tu as un bito, tu as un makemba. Tu as un bito, tu as un makemba. Bito to makemba to chango izo dépend na biso to chango bisa ukauka. Biso ko gana ndako. Biso ko geza ndako donc c'est ko songa. Biso ko yonde lo na lera lo kwa sugini. Biso ko mate na bisa mai. Voilà to somba sikoyo kaka ba épice mwamba muke mwamba nguba. Ah ba épice kuto. OK mais épice ko yo sala na. Na besoin ya tomate mbuma. Oh c'est la biso to somba ka tomate mbuma. Pilipili à Roboueta, photo quand ça Jérôme. Pilipili à Roboueta. Et puis ton zombie. Ah ouais, et pas ya. Ah ça t'as fait un beauté. Charlie non. Bon il a pas la yos. Là la toto keina. Papa.
Chefe, não, tá lá. Você não tem mais.
benga nga mami kasi bango mtu basala ke bato baye bakomo na nga mami. C'est bon, ok là, puis la boîte, t'as fait aussi, c'est ça qui a la boîte. Alors, maman Eliane Mitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traité, maman Nitou, la providence. N'a pas fait n'a besoin surtout. Tout le monde s'en soutient. Ah bon, c'est le fait, tu n'as pas et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, très deuil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Mitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location Ezali. Il y a un matériel, location de ma voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous parlons des productions, ils sont très bien. Donc, nous avons un nous avons un anniversaire à l'Ibala. Une seule adresse. Nous avons un 18 anniversaire. Je dis bien une seule adresse. Oh, yo, qui bat. Oh, yo, au bani ministère, nous passons, c'est le premier anniversaire l'église. Maman, toi, ça. Elle vous convient, elle me convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes. Allô, bonjour. Nous sommes là pour répondre à maman. Maman, papa, aime ça la vie dans votre bandi, on met les nids. La possibilité de monter bébé, nous sommes service traiteur de conseil à la providence, nous sommes connus pour le mariage. Merci, la bienvenue surtout. Na moi maman a déjà na commune na maman na c'était ma classe comme on aime ça maman bien na ka kibinoti. Moi maman na baraki. Maman Eliane les armes en bois solo on a maman le peut-être karaté. Été. Parce que moi on sait quoi. Les armes en bois ah. Pourquoi maman tu as la tête de boîte tu as la tête. Tu n'as pas attaqué. Les bouts à vous que kangeli et que c'est ni tout fait. Et que c'est ni. Parce qu'on a la ça maman va dire parce que aux assos tu fais ça là. Des mois sur maman va dire moi, tu as commis là, mais tu y as c'est beau, là, parce qu'il y a ma vie. À tout moment, ça va me attends, les connards, pour être comme là, n'est pas comme il faut la venir pour comprendre ma en tout cas, merci de bosser pour que tu aies absolument ma vie à SCP. Pour reprocher un peu à maquiller, les maquiller, les qui place à mon salaire à ma vie à ce qui n'a pas la raison de répéter. Il y a théâtre, moi, pour moi, parce que je ne pas tout, pour excuser, la Siba, pour que nous ayons maquillé, les télé, maquillé, mais maquillé, aux alentours, pour la semaine, celui du capé au salini. Désolé, comment comprendre que toi, d'ailleurs, ton gars, il n'a préféré. Ah, mais là, on a un loco là. Tiens, champagne à pour moi. Champagne à pour moi. Et là, vous avez un peu de quoi là, maman, vous devez la mouiller. C'était pour publicité. Ça va terminer. Ma vie, il y a une certaine chose. Moi, on m'a dit ça, on m'a dit ça, on a besoin de ça. Moi, la c'est la publicité.
ma vie na si avant tout kota et le pesa ezaka oui moi ya za na ngo biso to tangi comment na mona biso te ya kwei akoya na ebe ngai na sepelaka makasi kosala eloko ezala esprit na yo déjà na osepela c'est na mnomia à votre santé elenga makasi tika mama on t'a na orleta yeida wanda zo kasema eli mwana oyo donc aux ça esprit non c'est pas non comme parce que aux approches à public pour ça les locaux ils approchent à public donc mon tour à l'aise c'est vrai makelele mais makelele me soucie générateur mais tu vois les gens makelele pose à siège voyez place tous autres travailler donc makelele pour écouter la musique t'es prise à musique makelele ça va être théâtre pour toi aussi voilà si qu'on est ici on est la publicité d'être de tourner qui va bien en plan lelo na yeba yombe na vie lelo na esa musala biso ba yo biso biloko na biso esengaka na mo exigence biso biloko na biso teneleza la simple ya on est ça biso minene tala bazoto tala bazoto ni kitamba ebile toni kisasa ya na wenzela tokutani na dani ya mo yo mo tuni ebilenge na stress terre beaucoup ils rappellent la stress c'est ma mususu tembele bien ça c'est la baba ebisina yango yuko muna na kibi tika bilenge ça yango ba muna ya na kibi ba na bwa kaka mafia bien na musunde za malimi akona teka kusana milanga akoma ngoma mele lokoso ngabia bemile ko leko nabi na comprendre mo na lo nga mona somé nadia na problème na moto opeso kana bino penga non et pour nous la tala libumu na ngai on est selo libumu bien de solo pesa munene era repete le bana tika na madia c'est pas na mama to ba lola mbuzi na to kota la cuisine to lomba lelo bito to la biso lelo eza makemba na makemba na to cha bisa okama to cha mwanguba to cha huile to cha bilo ba business na ka na moto ta cuisine to kota to la bisa ba onde to travailler go e bandi moto sana sio kwa ngata to sasa eto tumbaka sema petrol les gens qui ka surtout sumsu alela pa yimo ba ma ko tumbaka on va na ta chou ba ma ngi sina tumele ba ya kwa yiko ka ko OK mais pas moi je suis aka ta ye au ka ta moi c'est quoi mais ma mère toi bana kini boni bo sachet na mafuta oui et ben ça va faire mafuta ça dépend il y a les qui ça no ça va ni ça ça y voilà ko ba mudali kama baby lengi no se yango les ça no ma munini ba volume na this is going to pay ça on a payé ça na kana sachet et comment ça dépend so que ça au payé ma na les mafuta de zeka ka to ça non na sachet je veux changer en fait ça ça appelle un système une méthode au payé l'amour. Tunggu campur. Oh, nak please. Nak kalau. Suka kami. Nama betul mesej. Betul ni. Na kisa mtu atasema tunaja kwa msaa. Bada mai bayo mbako mboye bite. Tuchaba kwa mafuta mbila ukangu kwa holi boye. Makemba izana bakol. Bakol wala situ makemba mbesi izana bakol. Siko izana bakol. Soko chima mafuta mbila boyete. Ekanga mayo na maboko yango tochaka boyeko ata soki ndeni ekanga mo na maboko te so suki osoka maboko na yo sans problème
makemba basala yango balamba yango boye te quand même il faut longola poso non longola poso et puis avant nasala makemba nango nazwi na nzungu natie mai poani so osala makemba boye otie mai te etivisaka makemba na eyomba na ndenge kati oloba lingala esalaki makemba ekoma baposoposo esalaka su bien te kolamba il faut otia mai po makemba ebeba te po maposoposo te bien. La seule viande. Tu vas avion dimanche. La seule viande vendredi. Il y a fier. Assaisonné bien. On dit déjà déjà na mona déjà très bien emballé. Na assaisonné en haut. Na chama na compte. Na assaisonné hein. Na chama congélateur. T'as depuis tout hier. Si les vendis non. Sans problème. Malgré toi on a problème à courant. On a problème à courant. Congélateur qu'est-ce que vous avez dit? Bien. On a eu ma boîte courante. Oui, bien malade. Même déjà malade, mais c'est pas big à la montée. Incroyable. Pour nous c'est déjà n'a pas encore. On a eu camarade na Brigitte Nkongo. Brigitte il y a la Brigitte Ntombi mais le voilà bala papa au Nkongo to bien ado Brigitte Nkongo. Et bon maman bien bon accompagner to zanga. Ala mukongo ko la accompagner. Ata le bona ba sindika ka ba kameli ku zama be yi ku ko mo te bana. Moi c'est aussi okenda déjà au longwa déjà. La balia. Comme ni on sonné. Au kamo. Ba reprocher ngo ebi. Basi kwa kasi kuma papa kombona bayebi wana ekoki mpona yo donc Brigitte Nkongo ye soki alingi aya a lokola papa oyi mingimingi atikalaka na ye mona atikali kolamba biloko ebele c'est bien mobali akolia chaque bon achango étiquette voilà ayebaje que oza madesu oza viande makayabu na chaka étiquette déjà atili déjà na congélateur sikoyo soka benga zunga te soka tandika ye moyen ayebi déjà ce qu'on a salé na papier mo na chel lundi mardi mercredi na chel déjà lundi na chel viande na madesu na ça disco bon na congélateur na chango sikoyo yeso na voyager parce que ça a fond la carte bien et pour na bongisa moi et comment sikoyo moi madesu na chel bona madesu ya makayabu na chel kolo parce que papa lui a raté que azulia madesu ali makayabu ali ya soso ya bonte yeso ale madesu opesa na makayabu ale na makayabu OK mais tende ba tubali afi awole madesu ale makayabu ale soso ale ni yeto mwele garate OK ya ko ale ko sansa moi ça da mama biloko wana mosika fasala soki eza pondu même que na sali pondu ba kolia wana bien na sina bomisi bomona na chekola ko na cheka donc cheka ba bol 2 na congélateur olingo songela pondu yo ka otu bon na yo to yeka c'est la cesse na bomisi la ki na sala la bomona wale bana moye moko ati ndio papa baba ndio makambo kwa siko ya mukolo ay kasi mukolo na mama mukolo abota maki déjà na c'est comment ba bibale bazara sala les gars bazele bien c'est pas ça ba comparaison pour moi a comprendre ya awe kokani na buna te yo ba condition na nini mama exact parce que na bi to ça makambo so bien na sala déjà on les na sala salade na moni no beti vite fait ça inga bien makasi on les na sala salade na ngai salade très bien on met on va vite fait papa lia imaki ozobimi oza kotonda mayoke lolia biliele exact okuta na biliele mosusu ebosa liso nzela otika mbala bima na nzala te na kanda pe te kanda te na nzala te biso okataka boye mamelia okati boye po eyede motu alia sans problème
Ça dépend sur les gars, so il peut mon besoin ça mon pied. C'est là où c'est que mon a toujours le personne pour moi. Mais là ça va dans bis na bon. Va bien. Quand on dit Thompson. Quand on se fait les bons. Encore ça peut mener. La vie est tika. Donc il y a mon troyer pas. Ce que nous sommes à Pantonia, par contre on va éviter ma lobby. Pantonia ça va mbisi, ça va mbisi. Ah on va pas mon cas, ça on mbisi on te dit en ya mai. Ah bah comme ça, les abans c'était mon bis moi miki ya milai bacha anjo ko banyoka bacha ngona banzete ali bakausa ngwa ocha on pe na kati bisa ukapa ah ezo to bebe kamanyoka yango mais kamanyoka on aime se tolia que ça mbisi ba c'est pas tu vas le touche ah bino bino le hango touche quoi et puis so denga on bantonde et puis dabadi wana na poli lo wana bana na linda kala pas bilo na bino na kama ndeni bya ngona tomana na leo moni que tu so mbaye papa ko bala mkongo na kama mkongo yene voilà il y a pas de souci ma belle na éviter ce qu'on veut je la maman kaka ya vite fait au cas où on a limité pour sur la semaine de limité ça na petit pour bima ça va ça na petit mais prévoir quand même. Eh, on a vu ma qui a ça. Au cas où ce qu'on a passé, on a vu prévoir comment on va faire ce qui n'a petit pour bima na vu ce qui n'a profité na 5 euros aux autres. Mais ça que aussi la parole aussi panache aussi la so là panache ko ça. Mais c'est pas une question. C'est ça les minutes et nos femmes. On va bien faire comme tout le monde. Il est dans le champ, il est dans le pour la nous on peut faciliter. Tu as mal non. Voilà, c'est pas national dans aussi. On est dans la panache. Comment ça va panache c'est pas là. Na milite tu belle qui moi là ma vie moni qui ça m'arrête pour la chaque jour na milite ta papa tindelinga yi tindelinga papa tindelinga qui s'habille on me dit qui c'était qui ça m'arrête ma vie c'est mon boulot puis ça qu'on a oublié à sonya malaria tu veux qu'il y a une petite maman boya qui wa azo fait la qui la négligence. Azul plan malaria, mais c'est bon pour pas traiter qui c'est où tu es qui a DHL. Mais voilà. Pour pas traiter. Pour ça la malaria. Et où tu es wa? Oh yo, parce que ça biso pour na prévoir biso pour la malaria. Pour malaria zo biso c'est quoi y tam. RIA na ba négligence, ba négliger comme là chaque jour. Azul qui kuna ba mi au grippe. Ma vie à un hôpital boy. Malaria bêtise, ba lui mettre au traiter au temps. Il faut ça va appliquer va traiter. Après médecin aéroport ça. Après médecin aéroport ça une solution. Yango. Non. Après aéroport ça solution puis batine de l'autre qui est à DHL. On fout sur le bon. Négligence ça a bien été. C'est bien là encore attends ton compte peut-être dans souple ça va tout ning ça va tazaï en souplesse va bien ton compte dans la Congo tu dois connaître tu dois la moi ça moi la Léo parce que moi la ça ya moi la Léo moi la Léo d'accord moi la ça mayo ya on est tout yo que non papa na biso de mayo no boya mindondo ne bino ya na mayo ça va bidon c'est pas bien bobela te na comprendre bobela te to kapana na malade biso soko me e pesa rande bino mbote ko boya wa boya
Écoute, on a un épice, le la bilo nyonso. Bilo nyonso, bacha on épice pour bon. Et puis c'est bon ça non, bilo roté mais et ça là on comme goût moko boye. Banola man épice. Banola man on épice. Donc c'est loin à koloba que épice me bon ça bilo non. Et puis c'est bon ça non, bilo roté mais ça là comme goût moko boye moi solo. Hein? Moi ni. Et ça là moi genre. Surtout quand il y a des muscades. Ah bon? La viande. Après, il y a sur le macati. Non, il y a un peu de l'eau. Si, là pour moi. Vous expliquez pas moi faire, ma vie. Je peux expliquer. Et là, on a bien. La maman. Tu plaît, tu te mets à boire. Tu vas manger dans un tomate à boire. Nde na toko loba ekota ba bipisi nyonso ekota ba matungulu ekota ba céleri pourquoi racho ya madesa ya makemba mbezi makemba ya hôtel tchaka sukali d'accord parce que c'est teli longo na étape molamba so ko lamba mbala ebito to ko molamba onde e amona mbala ya sukali so lingo ya sukali na mbala ya sukali ko to lamba ona mbala ba ko to mpena mbala sukali so ko lingo mais so kite olamba ngona mbala langa obe makemba mbezi ndebi litungulu comme ndenge ezalaka kaka bato nyonso bayebi ke litungulu totyaka yango na biloko ezanga te na biloko obala ndeko na nga batelanga ndeko pato nango nde ya mamele ndenge abatelanga ndeko kaka oyo alakisi nzoka comprendre mobali yage moke comprendre ye kisi yango balukaka wapi yango na kisi eza mpe na kisi ya solo alingolela air nini soki aza na ordinateur koderange te ero alingaka nde makambo na ye ningisa mwa zaire ozo comprendre soki ozo comprendre kaka esili nango kisi yango yango ekoluka yango te yo ere moto ana kosa makelele te yo bani ozosanga nani epumo nazaki ya politesse ma vie c'est-à-dire kosolo eza omona mpe mais na otunoti soki otala na lilongo olobela mwana tata na bino alors mwana tata na bino koloba ne kote ezomona soki ayemba lukaye soki sili na libandi technique abaka ya vrai nyonso eza technique nyonso ya technique mavi na otya ai eza poison te totyaka na biloko eza bato mosusu soki alie biloko ya mama esoke na biloko sikoyo yango moni totyaka ai mpona koekite bambwana natuti nanga te mina kati nanga elemba okoma biso kofacilite ma litungulu nayebi ke présence na zone de sali bien bamama na basepeli babanda obanga mawe mama basepeli esali bien merci mamelia omoni ke esali bien opesi masolo na ndako voilà opesi bato esengo bato bazalaki kolela bato banda kokanisa théâtre namoni balingi yo mingi basala mokolo wana naoki pasi po bamoni basepeli ibisa mama nanga bana papa naka papa tomata mbo ngai sikoyo nalongola na mbuma te
Les bateaux, c'est pas vrai. Il faut qu'on la mouma. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont voilà. C'est bien mon pour mon couleur, on a vu des écoles. Donc l'accès maintenant que de l'eau, on a mis ça. Eh, où est la terre? Il faut que tu aussi ton retien aussi ton robé. Où est la langue? Non, il te fait belle. Oui, bayombe batana kisa mibali. Kisa na bisa na liboso. Na bisa mati. Na bato ba ota tsela sama. On lui ba kata caméra to la kisa souvent. Te me ba ko mona te. Ah ba ba. Caméra ba bakati. Disco ma dab se mbale. Caméra ikati sa bi kisa wana te. Kisa na biso ya liboso. Respect na mobile. Kisi na biso ya mibali oyeba kolesa mobali na ntango na ye ndenge eloko otokosala lesa mobali na ntango na ye sokola mpe repasse latisa mobali na motoko bato balula ye bamona bacomprendre que no ana vrai mwasi parce que baba derrière un grand homme on voit une grande dame c'est ça ndenge la ye okota kozenga Famille, non. Après, parce que le nyonso, caméra kataki nango. Baloba o kisi. Kisi yango. Yango na. Na tolintolo wana safa ko na mai. Bana bébé. Wana ka lobi wana. Ya solo penda. Caméra kutu yango ni kati. On a vu les caméras kati yo profiter lo bana. Et donc, kisi na biso yango na respecter papa. Kolinga papa na kanda te. Tika ye ala na kanda te soki likambo ezali tika ye ntango omona eke papa aza na moral ya bien akomi na moma wana ya bien osisi koservir ye parce que wana nere nyonso akomi normal papa likambo est ce que eza ya solo ebaje balobi wana na copine nanga mwa miyombe ye kotema ndoto asike ya solo tika soki omoni bongo kasi bantu babe basuka kintu baluba tika oh lo siko sala ngo na mutu na yo na okombongo na pe ya mutu na yo sabo wana okosite okati kamera kata kasi akata te atwa mwasi vraiment ya mwasi oui ma bien lo bango ko ya ba yo ka mingi yo lo moi si bene ya moi si vous avez il y a une autre mais il y a mobile il y a partenaire na yo c'est-à-dire allez nous avec le banda qui nga on peut se sentir oyo ma pe mo copine ba mo soupe na ma vie o la ki se fait makamunyo to toi na mona ba yo yebi mingi
Mais ça le bi bongo c'est que ayebi na yebi nzate. Na yebi mingi na yebi la tango na yo. Oh ba ayebi mingi. Le problème c'est que na yo les cas na les cas qui ozomona babe na bango ba ça yo solo te. Problème est ça na moté mais egoli na otika ko lakisa mutu na ngate kwa bana mabongo. So ko lingi mutu supporter ba caprice. Exactement. Et ça été j'ai appris pour moi. C'est un effort que je fais. Donc même il y a peu mon bail à côté de ça l'effort. OK la kala mi bail ba na ko lakisa ba si ko kana mde ba na soutenir. Mon bail a monique eloko ko ça na moté alinga ali apo na ba desu na buna yi. Ye ko lamba moté so ko lamba mona la kisi. Mi bail ba sila ba dans supermarché ba soutenir. Alors, il y a un moment où on a découvert un moment où on a masanga, on a solo, on a mikolo. Oui, si. Mais on a pas bola kabo. On va pas faire kabo ya. On a pas bola mo kabo ya. Ma pa laisse papa va ça fait kota ba mai wa sila kala. Parce que ça faut même yo mo ya ça fait tout côté. Non, tout côté. Ça faut pas bola si. On va pas dire ça pour ya prendre. Après si le ah mais là, non, vous me l'avez dit. Vous n'avez pas ça pour la maille. Après ça, vous savez, on va tout. On peut se mobile, nous sommes partis dans la maille. Qui nous t'a la babole, ça fait kaouka. Donc voilà, ça va dire c'est ma faute. Ça vous fait bien ça. Amène la s'il te plaît. La pièce. Ici. Voilà chérie. Montre. Non. L'autre c'est non. Appelle-lui pour que c'est ça. C'est ça. Voilà. Y'a comme moi sur l'arbre on a quelqu'un pour prendre ici en haut. Ici en haut. Elle c'est ma couteau ma balle. Ok le besa nganga ba. Tolé là tolé là pour le moment mon moto. Là c'est bleu quoi. J'ai envie de la boîte des arbres. La boîte des arbres. Vous avez sécurité. Non, quand vous avez un zoom à côté de non, on aime ça. C'est bon, ça qu'on a un zoom. C'est on l'a c'est là que mène un zoom là yo. Mais par rapport au mal à soi, parce que maman biloko mazo kusala mbele ya biloko mwezika zika après ça biloko ezika ezaka na sasa na kusala bien tetango on va pewa on peut munno ko pele tetango ezika na ka mukolo moko na bongisa donc zika lelo zikilo bitambo okima yo bachela keki makimaki et comme va comme condamner ba seki chasse on va seki chasse kutu ba onenge la kia solinga la pele bala ndako se passa moi si nous sommes luka abonga maka nous sommes tout à chasse oui. Moi, je ne sais pas comment. Moi, ça se loue. Oui. C'est les torches, naïe. Luka, c'est une libani. Tiens, les sauces de l'herbe, c'est une bébé. Regardez. Depuis la boîte, avec elle, il y a un peu de là. Ah, il faut l'eau, hein. Et comment? Et ma cam. Ma vie, vous avez la toute santé, on a santé. Oui, ça va. Il y a un moment où il y a un bébé qui va s'amener. Je ne fais pas faire comme il y a pas de tir, hein. Tire au bas, frère, dans ce moment, on a papa ni Martial. Papa ni va bonjour et bien. Ah, papa ni Martial, comment il a fait déjà que quand c'est la chose moi c'est moi c'est azaka mkono mbele pas comme quand bibo bana baba yeye ngapela comme mais oui ça non on a la papa yo ana santé mingi moi bana santé moi ça la santé yo moi dit non les gars moi ça manda ko ça vendre ça petit tire au bas aka tire au bas ça c'est le savon ali tire au bas ana c'est pas c'est ça mais bien, ça peut être bien, ça peut la honte et puis ça reste oh oui, conseil. Et mon année, tu es bébé, ce bébé. Allez, la guerre va commencer. Maman, botala ngai. Ndana lobaka ki bana bobenga ba maman bobenga papa monsieur na bino yango yo avec maman il y a ni tout pour le mariage makambo mariage c'est makambo famille
makambo libala, moi je parle de la famille na ba makambo eza solo makambo ko fabriquer. Bino mo bomoni bozo benga kaka mama Eliane te félicitations en tout cas merci na mosala zo sala. Mosala na zo sala ngana koza ma vie ya boyeka na ndenge pe ya kobata make ma vie la sene balamba ya bitoto. Na tchango pe na menu na nga eleki. Mais tellement motema malamu nzamba pesa que non nazo la kisa bino. Bota la ndenge ni basaka bitoto na kosa kanga mona kobata make. Moto pa mona etenga mo kaka. Na yebi balamba ya bitoto boye. Mais pona bolingo ya kolinga bandeko. Surtout na ba pona ba jeune na ngapoto bala na katoyeba na bikolo tetala nga na moluba na bali mumbata. Ozo mona okoza ozo mutabandundu obali mungala. Yamba ka fuko sala effort koyeba ekolo mobali no iloko nini baliaka. Eloko nini okoko yambela bokilo na ndako. Siko eza biloko ba yombe boye. Soko bali muyombe. Obi no na mona kinde mama via asala ki tika na epate famille ya mobali. O epate bango saleli pe bango. Mais nangi pe ko baba to ba otinanga kama mani tu ozola biso mutu ma via yeboye. Boti na transport te mama kosenga ba yebi kosenga me kopesa ba yebi te. Ba boyebi te ke ma via ndaza boye abomi journée ma via atiki makambu na peut-être ngaki a répéter atiki mama ile ni tonga ki ko kama via. Mais musa sera na lifuti nango. Na sima ma via ko lakisa bino boye. Boti na transport kena mai ne bomoni botola mina mema na mai ya mulangi mavi ya kokomela mai makambo na pe bokanisa ngo ya Priscilla kanisa makambo yo mwana Belgique makambo kanisa ngo mama ni koteka ka mbisi bitekela te kanisa ke mavi ya pe il faut amata taxi transport fa che essence oui batuna akaba bamba ke no mibali basi bazana tisi ngana kota ka tutia mo. Ma stratégie est belle aussi dans mobile. Le changement de groupe et ça la rappelle bien. Moi, si mobile a quand même le moko. Et comme il et comme des cravates couleur on a pas passé dans musala. Non. Ma vie est là. Le comme appuyé le bana non ngai. Merci ngala bana ocha. Comme ça va toi comme là ozolia mingi. Mbongo na ngamo bilo ngamo na sombi. Moi mto mili la mbongo na merci. La mbongo ne zo reprocher. Il faut pas comprendre que c'est là rappelle papa ba couleur mususu. Bilo mon papa mususu ka yebi na mo. Oui. Azali pe muyo meti. Mais quand tu sais pe na mo iloko ka mo ki ali. Ya biso to na poto to kama olia salade na kisha to yeba ki. Mabia. Sabe. Na poto to kama salade. To yeba ki amo. Na to salade. Na uti na ba boîte na uti na ngopoto. Parce que na yebi ki na moment bo il faut moi vite fait. Na c'est la salade na ye et puis abimi na ye akesa ba cause. Maga so na ba mama ba ta biso. Ba mama s'il vous plaît ça la recherche. Émission na biso moi vraiment la c'est pleine émission na lobaki. Migolo na on nga soma émission de oyo. Na lobaki na kosala ngoto sungana. Tata nzambe ma Pauline ça fait vert. Ça fait vite quoi? Na ba ito kosala ngoto sungana. Ndeni toko kobongisela mabala na biso. Mamilian. Mama laisser loko mwasi fois lengela. Lobanga na liaka. Mwasi nanu lengela. Papa ko lengela na ndenge na ye mais yo mwasi ndenge ko na ba stratégie et mama. C'est aussi ma couleur ko. Ni pas non nan. Semble que mon toza libala ba libala na parce que bato na bambalité ba oser. Yo ko za no pe première femme, moi c'est liboso. Papa lui on a ba honneur en nous. Mais so zo lengela papa to zo bongisa papa te zéro. Première femme on a obenga yo bien pour ça ba zo barré yo. Mukoloka ka ko no mekelo mu ka mu. Ombele la prise. Ah oui. La nano yete. Bongisa. Bongisa le bongo na. Lokola nano yete. Solo la na papa côté esprit à dialogue na foyer na couple na yo. On comprend les deux mêmes américains aussi. Amen. Vous pouvez s'en mettre pour la bon, tu m'as bien. Bon. Maman, les gens qui ont dit. Maman, tu as lia. Nabi ka ba lo baka ozo lia boy. Tu as lia mon na ngamo. Na mi lia mbon na ngalo. Mbon ali mbon na. Apejo. Eloko bato bosa na kan. Eza na moi psanga mamilian est-ce que mambo libala? Est-ce que ça mambo kolia? Ben oui. Rôle munene makambo ba bengi ya kolia. Preuve ne que tant bayaka ko bala mwasi. Mukwa liboso ba yako se présenter. Ndenge boyambeli famille wana. Est-ce que ba wana mutu boyambi bango mabe?
eloko mwa malonga kuna eza te bamonde bayambaki biso te kolia eza très très important soki baki kobala mwasi otala neti boye mama abana na coutumier mpona nini bapesa bato bazonga biloko eza mpona kolakisa bino ke bai na biso toforme mwana na biso kolamba exactement kolakisa bakokoyi kolamba nde boyambela babokili mokwa liboso sango bakena ata so mokwa liboso bobebisa ata bobongisi esimba so te esimba te ebebi deja boyekola aya mpona bie na bino aza likambo wana sebino kaka mpo na bolingo surtout bajeune na ngai liputa ya moko mekangeli nganga nakanga yango te ngayeta liputa te ebetezote nakangi boye liputa longwa kolo liputa naoki ekuta ntango okanga ye liputa longwa na yo nolongo liko liputa kaka moko mekangeli nango tika mama biloko mpeza ya koluka te tomonamona na biso yango na wenge change papa bako esalo bien keba esoba yo so papa komoko etonga mbambande pomaka ye situmbele biso poto libala poto batonga koleka na basi ya solo batonga koleka na basi mama papa roger kutabuna mobali ya mami yo mama ya solo wana mibali batonga makambo koleka o basi banegligeaka mobasi banetonga kaka oto pena mutali epa nango pena bi nga pena mokomarisha na ye bolamba boye nga osepela siko mabe mpe na biso basi mobali akoexplike kana kende mpensa ndeki tongo bonga na ye bolamba te non apprendre bolambaki yango ndenge nini benga ndako wana oliaki papa abekile bilo moko asepelaki nango ndenge nini kolamba mpe esilaka te po baku eza ndenge na ndenge biso osali makemba boye eza bato mosusu basala mpe makemba ndenge mosusu en tout cas merci mabi ya kolia eza elenge na tiki na totika biso bango tokosina kolia teme kolia eleki elenge ezaka elenge koleka mambo ebele ngai baezaka bilo mibale eza masali toko na mokeo kolia na kosala bolia eseki aye omanga sana ya mangobo elo nasepeli na yo ozamuta teatre ya kati si atolasa yebisanga ngo owana omuta teatre me ya kati obimisaka ngo non ça va si atolasa yebisanga olingi émission ezala maliki te si atolasa yebisanga déjà si atolasa yebisanga ebi nanga mama oya muta teatre mais omiyeba te ngabi loba no nani mabi tolaka na bongo nyonso kaka moni ya suka po tolia mpo na lia bi comme nous koyebisa bango asuka nde baotaya biso merci beaucoup na peno nyonso balandi biso otaki ndenge alami bitoto epai ya bakongo ya bayombe bandeko na wana nyonso bayombe j'espère et je sais que vous serez trouvé nyonso wana kiyombe mbwenti lumeni yanga na labeni babo donc mbotise nzambe kalusaku tata nzambe mbote mingi na beno nyonso nzambe lunda beno lelo mona tukimela bila bitoto beno esala sa papa baba ozope bana beno beno kusaba malemba lembe na bwana ata baje kuita wa fe me ba kudia kama mage ina tena kukana na bwana nani ani zaba au fe mani mekaka n'est-ce pas ni clé vangi ma petite sœur propre ya France oyebi kama maonde eza donc bolia eloko na bino bokosepela mwasi sala recherche luka eloni esepesaka papa eloni esepesaka papa eloni papa kutana na oyo ya bien oyo ekosala bien donc merci beaucoup je m'excuse na évangéliste fidèle mambuya amuta obwake tolia c'est-à-dire je t'aime beaucoup moto na nzambe ya solo tozolia kaka ndenge ezalaka elokuta pazaka très gros bisous à oui elokuta bazali oyi bango mais poto kiyeba bango eza pasi ye moko mokili na biso mpe yebi merci tolia biso pardon merci pour l'attention à bino nde botali émission ya biso atuponi pour le mariage
Nani bana betu ba kasai. Enza ibukola. Parce que nzambi kalusaku nem tala ezanga. Nzambi akabusaku munape. Ngamba na oloba. Bana betu ba kasai. Paduma ni mbayeba mukongu. Mwana kuneku. Muyombe. Utangela mujimama vie mwenza bya kuje bino kumwenzela. Boli we kuimumenya kula babintu bya bakongo to musedi boku tumukongo. Upeta mukajumula mbaba mama vie nuko uju kunyema. Badada yangu, badugu yangu ba Swahili. Kama bwana yako yuko Mkongo, unaangalia vile mama vie amefanya hiyo bito utofanyie upikie bwana yako. Kama ujui kupika bwana kienda mahali nyingine kipata bibi kama mama via atakuacha ataenda. Kama wewe utaki bwana yako aende, fanya mzuri upige mzuri. Nzamba sana bino, God bless you, que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Tata nzambi kalusaku mama pona lianda. Nzambi kalusaku na mama, Nzamba nibelisheni bana betu bonso. Bye bye. Alors, maman Eliane Mitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. Na ba fête na biso nyo surtout. Tout un semble soutien. Ah bon, c'est nos fêtes, nous prenons ba et comme le roi VIP. Et tous vos événements, mariage, baptême, très deuil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Mitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location Ezali. Il y a un matériel, location de ma voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous pas l'idée de production, ils sont très bien. Donc, nous avons un nouveau bal. Nous avons un bal qui est anniversaire à l'Ibala. Une seule adresse. Nous avons un qui est 18, nous avons anniversaire. Je dis bien une seule adresse. Oh, yo, zo qui back. Oh, yo, au bani ministère, nous passons, c'est le premier anniversaire de l'église. Maman Nitou Ezali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes.